Bandeko bokoto bandeko bokoto po monike bato mosusu bandenge nini alakanga pe pota wapo nakoki kofanda boye te bandeko nayoki kanda donc butu mobimba nakoki olala te kanda moko nayoki donc nauti boulot donc kanda méchant mona lokuta boye nalobi te avant nalala mais naolamba nano avant ozana na diminue ma moto oba ba GO na mwana mutu alomwana mbali ya lokuta boye te na mwana nano mwana mbali ya lokuta lokola Félix bandeko bokote ebele nayebi te soki bokoti nayebi te comment il faut faire pour na mona question soki bokoti bandeko bosala ma signe de vie et osala moi bien nayebi te soki boza na ligne bandeko bokoti bosala nga ma signe de vie osala nga bien ok na moni déjà bokota bandeko nakoki olala donc nazosala mosala kanda moko na mona nayoka kanda boye te kanda bolimisa nga mpo nauti kayu na biti na zanga na liaka 12 heures ni na dolia 12 heures bona oliaka 12 heures ya lobby par rapport à ba heure nga na silisaka mais kanda on ayoki butu mobimba ndeko na souffrir grave na souffrir nga ndeko la bino na souffrir likolo lokuta ya Félix bandeko na olamba bolimisa nga po olobake amoni ndeko moko atuna inga lobi yango tato alamba azala mwasi te ndeko to ala poto kopana kuna izaba biloko o mere ye moko alinga ngala baguna ngala linga ngala katange na linga kolia bukali oyebi bukali na linga olia fufu penza na mbisi okaoka mais wale za dossier à problème bandeko boko tebele bandeko na souffrir na butu grave na souffrir likolo ya lokuta ya mwana mbali o Félix nayebi te Félix soki lokuta na ye eza ya nzoloko bakata nzoloko na comprendre te affaire na souffrir na butu mwa ina sala direct na butu na kayo eza te na souffrir bandeko pona bolole ya Félix oyo donc aza kwa mbrouiller batu tout na kati ya lokuta eloko toucher sali nga pasi komona ke peuple na biso akoli kaka te peuple na biso azokola te peuple na biso bandeko bakoti bo partager na moni appartement meuble à Kinshasa ndeko la ngai merci à toi bandeko Félix a osakana batu comment akoko mbale nation mobimba bwe na lokuta après batu bazotala ye batu baza ko réagir te nazo loba boze ya bandeko na ngai ngala ninga ermo na sa émission boye pour na lambaka po nauti bulo il faut na lamba po avant nazo ya nano mbona ibisa binoke na mona no bolole ya mutu ya boye aya ko sakana na nation mobimba après ba intellectuel congolais bazana ba calme est-ce que na Congo na intellectuel azala lisusu tozo comprendre te ou bien qui intellectuel ango ekufa na Congo batu bazali sous consciente na lokuta ya mwana mbali lokola Félix bandeko bo partager bandeko langa izela na tala na mwinde ko makoti Jean-Émile Basukia merci en tout cas ne okoti ndeko langai na souffrir na butu bandeko na souffrir na ninga blague te komona lokuta ya mutu zalata mutu ya nzoto mike okosa ekosimba mais mutu aza na masse ndenge wana mais azokosa Félix masse ebele ndenge wana donc lokuta na taille na ezokokana après alateli bango pe balinete ya mwindu ozomona pe Joe aza gangster Joe penza aza muyibi akara bandeko na ebite so bomoni makambo eleki na katanga kuna soki bosali ba analyse ya kotala ke ce monsieur aza mutu akoboma Félix aza mutu akoboma après tokoboma on finira par le tuer soki oyinaka ngai na je m'en fous soki azalaki ata mutu akanzoto mike lokola nga mpe na maneke botala na maneke ya jare na biso mutu soki okomi na masse ya mingi na lokuta ezoyaka na grandeur ça devient un danger pour les nations
ça devient un danger pour les nations. Comment ça se fait que Félix, on y a, Nazolamba, Nzombo, Bandeko, comment ça fait que Félix a vu pendant avion, na ba veste na ye oya minene wana oyo soki ba nani ba tongela kai soki ba nani na ebite soki ba indien akiti na akelu Lubumbashi po akosa nation akosa ba congolais. Lokuta na ya liboso c'est quoi? Félix azolinga ko bimisa bandeko na biso ya Kasai lokola baza ba victime na mboka wana. Tango yo zolobela ke bakatange ke bandeko bolimbisanga tuka bandeko aya bandeko botikanga na za en direct s'il te plaît botikanga na lobela mana mbali o lokuta eleki bandeko biso tokoli na Katanga ngai na koli na Katanga si je ne me trompe pas je pense que na kene bolimbisa ay matungulu yango na tuli bato basala na cuisine basala problème Bokecho asala na cuisine siko na ebite bando pese matungulu ebele akata Bokecho grand courage Bokecho asala kate te Bokecho grand asala na cuisine boli misanga bon matungulu kotinga na miso bandeko comment Félix akoza mobali ya songi boye un songueur national soi-disant président ozala balangage moko deri balangage moko o ya kotia songi na kati ya ba famille balangage bato ya mama olangi yo président tout le temps kaka bandoki yango na tuni tulano yo Félix bandoki yango mona bango na vision na prophétie o mona ka bandoki contre yo ou bien contre o mona ka bandoki o mona kokola na famille ya sorcellerie. Dida Elido, merci en tout cas, Elosako. Bandeko, bon partager, Dida, partager. Na uti kayu na kanda bandeko na butu nazo sala, nazo kanisaka Félix na lubinza mena lobele nini mambalo bolole ndoki, azo yo kosa batu, na ba message moko boya kotia en na kati ya peuple. Félix asa komima en, bozo comprendre te. Azo mima division. Merci mingi appartement immeuble Kinshasa. Merci mingi. Ingénieur Bob Mabata, merci en tout cas le sac comme on bon partager. Pour biso tozana na pona koya ko décortiquer o ezaba parole ya sataniste ya rwandais o ya Félix. Tout moko boy déformé na ilongi. Bino ka saka ba tout bazaka na bilongi boye. Non, ezaba tout bana masse. Le roi Félix, c'était tout. Parce que biloko azo bilinga ida balangage biloko ba tuti. Comment okende ko bima liboso ya batu? Oyebi déjà mboka wana eza déjà na batu bazo linga tina suka na ngo ba bunda esa ba guerre civile. Mais okende ko lobake bakatemba nimba bakatange oitiza ki terme moko boy fona luka vraiment terme wana. Obi le bakatange baza ba congolais lokola ba congolais nyoso. Biloko mane boy oui c'est ça. Obi bakatange bazalo ba congolais ba congolais. Bon jari ane mwana boli bisanga tellement kana mais ezikendaki na sens ya kolakisa ke bakatange baza après ya kondima pe baninga mosusu parce que baninga mosusu tout baza pe ba congolais bakatange pe baza ba congolais. Félix ngala koli na Katanga. Si je ne me trompe pas, peut-être petit nanga frère Unga Misi wala petit noko peda monanga ne ba memanga na Katanga na ebite na koma na Katanga si je ne me trompe pas peut-être na 5 ans et 5 mois. Si je ne me trompe pas 5 mois peut-être 2 mois. Donc bébé penza. Tango ba Mohamed Ali bazo bundawana ngana za déjà na Katanga. Nazo na ebite so na ngulu masoki na ebite o calculenga âge. Comprendre? Mais totika bomona bakatange baza ba tribaliste te bakatange ayo bandeko tika na zana ebite petit ami si soto zana andi ozana téléphone mais ga benga bimbili ebiseke na zana ligne atika na ko benga nga parce que na zana ligne soto zo elanda nga benga parce que mutu azo benga bandeko
ngai nakoli na Katanga. Ngai nakoli na Katanga. Babiloko o Félix azolinga abimisa bandeko na biso ya Katanga lokola balingaka bato mosusu te eza lokuta. Nga nakoli na Katanga, donc fa nakoli tokoli na Katanga famille mobimba. Tokoli pe na bakasaye ebele na Katanga wana. Les Katangais ne sont pas tribalistes ou bien régionalistes, non. Non, mais Félix na façon azokende ko attaquer bakatangais. C'est comme si on a ça veut dire, quelque part, azo kote la bande konaye ya Kasai, que bakatange balingaka bakasaye te, bazolinga lokuta bandeko. Les Katangais ne sont ni tribalistes ni régionalistes. C'est faux. C'est faux. Bisingana koli kuna. Soki ezala bato ba yebi koyamba bato, kofanda na bato, ce sont des Katangais. Bon anda bato lokola kiungwa kumanza za Congolais te. Na baluba kati yo bautaka kote ya nini baluba lolo wana, bauta kote ya babukama wana. Ce sont des villageois qui sont manipulés par les kiungwa kumanza. Mais yo Félix ozolinga kokende ko bande ko nzombo ne na osala boni misanga bandeko. Bona uti bulo avana lala 12h il faut na beta badi na lali. Comprendre? Il faut boni misanga en tout cas, nazo obligé na sala boy. Poso na sali boy te. Donc na ko bande boli misanga en tout cas. Bande Félix okende kolobake o banda isa Katange ke ba mususu pe baza ba Congolais. Hein? Ba Katange ce sont des Congolais, oui, ba Katange ba Congolais, les baluba sont les Congolais. Nous aussi les quoi na éviter so ba to manyema so ba benga so ba na éviter ba to manyema ba banga oni ba kivusien ba manyema ba benga banani. Bilo ba to français. Pour la monnaie quand tu es spécialiste au quota, est-ce qu'il y a moyen de faire l'émission en français? Yo quand c'est une dissertation. Yo quand c'est une quota pour faire une dissertation. Qui est banayo hein? Bande Félix a un semeur de trouble, un homme qui divise le peuple. Bandane ko au moins na discours o lobi na Katanga wana. Il fallait qu'il nalo o banda kolobela bandeko na yo ya Kasai ke bo se comporter bien na bisika ya batu. Ce sont des Congolais, ils sont au Congo les Kasai, mutumo ko pekisa bango ba kende n'importe où place balengi, mais ils doivent aussi se comporter comme des Congolais. Bango ba comme bozela na. Oh ba fero yo. Ko eza nzombo bandeko boli misanga po fona dia avana lala. Comprends? Comprends? Comment yo Félix ozokende o banda ko attaquer bande na biso ya Katanga, au moins attaquer bande ko na yo na ba comportement baza nango o baza ko se comporter pour le moment. Hein? Hein? Comment bande ko non ba Katanga baza ba tribaliste te bande ko na ngai. Katanga eliesa bato ebele, Katanga yambaka bato tout. Eza ba Rwandais, je camino na bomoni tongami. Et tongami na ba Malawit, na ba Rwandais, na ba Luba. Les Katangais ils étaient même pas là dedans. Parce que Katangais avant de voir comme la masanga. Mais les yo Félix, okende ko pemela bato ma. En tout cas, Nzambe na ngai nzombo. Oza na tia na nzombo na mali. Yo linga kolamba, yo lingisko o sala kozolamba ozala mwasi te. Yo kanisi na poto pona kolamba il faut kaza na mwasi. Pona mbale. Yo bate kolamba singa ka motori moko okoti olandi. Mibale Afrique hein. Yo mibale Afrique il faut kolongola molimo ala ke mwasi ka moto alamba. So donc so nga na yo kinzala yaza na musala nga na sani. Na zela Hein? Bon, na tiango déjà ndenge za boyeza kozwa moto kuna sikoyo na sokola mwa maboko pona koyisa. Comment yo Félix okende koyebisa au moins ote bandeko no ba taliban ote bandeko no ba kasaye que il faut respecter aussi ba province bato beaucoup na province wana bande to kende no clair to solo nano. Moi je ne suis pas un tribaliste ou bien régionaliste preuve que na ba Congo na ba Congo na ni régionaliste était ni tribaliste était. Yo Félix molimo no ya tribalisme wana ozolinge kota kuna kote ba Katanga bande kono bazotia désordre partout. Est-ce qu'il y a d'autres gens de d'autres provinces ou bazotia désordre na Kasai? Bande ko tokende na examen moi moké. Na Kasai
boyoka ka mutumoko ya Manyema ou bien mutumoko ya Kivu ou mutumoko ya Kisangani ou bien Équateur au sein désordre na Kasai boyoka ka yango boyoka ka te mais et pourtant bandeko musu bazala kuna okukuta kuna na Équateur bato na Kasai bato Équateur baza kuna okuta bato Bandundu okuta ba Kongo baza kuna mais ba respecta ka pe mboka ndenge zokende province ndenge zokende mais bino yo Félix ozolinga obilisa ba Katange lokola baza ba tribaliste bazolinga ko séparer Congo non et ça poignée à bateau baza na ba idée na bango c'est normal même à la Belgique et ça la groupe ba benga ba Vlaams bilang o ba senga ka ba se séparer na Belgique mais il y a un monde qui a la discours na yo okende ko kubanda ko accuser ba Katange o banda ko benga bato bandoki comment yo président mo avec discours toujours ya bato maman olangi tellement qu'on est dans la famille à sorcellerie tu vois les sorciers partout Félix tu vois les sorciers partout Félix problème na eza makamba sorcellerie nazo ya nano makamba sorcellerie nazo ya makamba ya nengo ki ko traiter bandi ko biso Katanga c'est comme balinga bato mususu te. Est-ce que comportement au bandi ko biso Kasai baza ko afficher na ba province tout yo Félix kala mingi te bande ko na yo ya Kasai na linga bande ko na Kasai mingi mais dazo obligé na utiliser terme wana pour message qui est clair ba uta koloba ke na Bandundu ba bomi ba Kasai ebele Félix on l'équipe place aux wana soi-disant président on l'équipe même au lobby que on vient de tuer des Kasai au Bandundu. Si l'Europe peut sa preuve ni à cimetière ni à fosse commune, il y a place au babomi la négociation à Kasai. Au PSAT, quand on a négocié place au soi-disant président, au PSA discours moko eza haine. Il y a kolobake babomi la négociation à Kasai na Bandundu. Babomi la bango wapi. Bandeko boy sanga bato Bandundu baboma ba Kasai wapi. Voir même bakenda ko filmer papa moko na Kasai kuna. Et na Bandundu Kasai azolo ba awa to moni place ba bomi mutute mais tala oyo immature oyo ya Félix un monstre mongol à la tête du pays un animal dans un corps d'un homme azako linga ko semer division entre les peuples banda ko pesa bande kono ya Kasai conseil il se comporte mal partout même à Kinshasa na ningi bato à Kinshasa bokoma obo wa Kinshasa koma ke na Kinshasa bande ko la biso Kasai ba se comporter pour le moment comme les presse ba beta ba policier mabe ba beta ba journaliste mabe ba finga ba journaliste ba oto finga ser na biso politique ki muto na makambo akati anzoto ba finga ba sango ne ba lata ba kaleso te donc bino okanisi ke boza spécial na mboka wana bino baluba bokanisi ke boleki ba congolais tout parce que bokomi wana par tricherie. Félix oza aventurier oza kosenga ke bato bo pesa nga lisusu deuxième mandat Félix oza bolole nani apesa o mandat yo Félix nani avota yo o bo pesa nga lisusu deuxième mandat ba pesa o mandat na nyonso oyo peuple azo vivre nzala oyo tokomi placé dernière na monde ba pesa yo lisusu yo mandat yo Félix. Entre yo siko na bato zo benga bandoki qui est le vrai sorcier façon oyo kumbeli mboka bato na kindu toza kuna toza la misuni nyonso ngombe ba éléphant banini nyama zambe tambola na solo bato kindu balobi ba jeune façon ba olila nyao bato kindu ba isinga nyao ezolima na kindu na ndenga mabe. Nzalo ekoti yo Félix au senga sous deuxième mandat de toute façon au senga mandat par peuple est-ce que peuple a voté yo Félix peuple a voté yo wapi senga de deuxième mandat na kingakati osa hypocrite osa mo aventurier senga deuxième mandat na kingakati boza na balusana po ndongo na ngai ya muzika wa ko eza nzombo sakana biloko mosusu saka na nzombo te soko lingo ba valeur ya mbisi tuna bokechwa oyebisa yo biso bangala baswahili balokele banini tosaka na mbisi te ba biloko ya mindelo pe ba fu ba congéler ba soki ba cuisinier ya mindelo esenga ba empreinte digitale
Félix a dit aux attentes la cuisinière empreinte. Félix, depuis azaka locataire na maison sociale. Ayebi makambo yo ke te cuisinière ça la empreinte sauce. Ayebi te. Bande Félix azo senga na peuple bo accorder nga deuxième mandat. Félix, est-ce que peuple mutache wana? Peuple a voté yo. Après vous avez un monde qui ont dit que Félix est un sorcier. Au lieu de gagner la élection, mais aux autres, c'est un deuxième mandat. Qui doit s'adresser à Kanambe la Kingakati pour accorder au deuxième mandat. Au titre de la légitimité à peuple, Félix, pourquoi aux Andokibo, pourquoi ça ventiler boy? Ce qui est grave, Félix a un mensonge à la Tiango. Il veut faire croire aux gens que c'est la vérité. Ayebi a gagné quitté. À la télé, on a balinette. C'est qui, et l'on va bien gagner quand on a que l'okuta est taille naïe. L'okuta est Félix, et ils ont taille naïe. Quand on a dit non, non, l'okuta les a qui mouké. Nicolas, comme a vindi sous mouton, l'okuta il soit gonflé na katia Félix. Azo linga faire croire à batoke, makamba azo beza vrai. Félix n'avait pas gagné les élections. Ozo senga deuxième mandat et pas l'année. Na souffrance au peuple a souffrir. Na y'a pas voter. Pour pas voter, yote. Okuta nika na bololé a fayulu. N'a tike ni ngai penda muswahili. Na kokote leo ki moulele penda mai toko bunda la yo. Ti toko partager pouvoir wana. Légitimité au fayulu la zagi nango. Toko bunda la yo. Hein? Ya kulutu ya impi. Leo ya impi. Tomakasi. Ah, namoni déjà, nalo ba mangama mulele awa, namoni déjà kulutu na ngai ya impi azo beta déjà. Ah. Nazolo ba mangama mulele ke na kote leo ki mulele, kulutu ya impi abeti yango mulele mai. Esprit. Akuta na fayulu aza faible. Fayulu faki a kota esprit, ti communauté internationale lo bate, il faut pas partager pouvoir. Dites amen que fayulu aza faible. Moulé lazaki mutabandu lazaki esprit. Fayulu aza esprit te, yango mon Félix ya comme azo sakana na bango. Parce que ba kotile esprit te ke mbutu ekotaka bitumba bima, lokola na Kenya, fait des faits ba kotinda bino na table de négociation. Félix a tellement pesé du bosso batou, a aussi un deuxième mandat. Oh, deuxième, na 15%. Félix, na 15%. Ozolinga pour faire batou croire que l'okuta na yo est comme un vrai. Soit 65%, soit 68%. Félix, tu n'avais pas gagné les élections. Bande Konangai. Moutako Sabino Tekeo, Azolo ba Félix Azokate. Félix Alandarangai. Félix Alandarangai. Ayebike, et on est contre Feyani à Isso Yangol. Mais Félix Aza dans ce qui totiki moutouana na moutou ya mboka. Peuple Zaïrois. Souci à la biso à Baluba, il faut guerre civile et bima. Merci à tout cas mon vieux. Souci à la biso à Bakose Bakabandou, Babomi biso, qui est l'autre tomoni ni enquête moko et sa limité. Tomoni place moko côté Bakunda Bandekona biso à Baluba. Mais Félix, Moutoua Boma Bandekona biso à Kassai. Et ça qui on commencer. Tomoni yo naye kingwa kumanza aza 20 aza na bitu so akuketa 1m2 hein asa soki 1m5 bon ya ko na moni moto ezo ke de bango e dozena ko na moni e dozena na po ifona loba mutu aboma bakasaye kingwa kumanza na moma oyo kingwa kumama il devait être jugé pas kangaye bandeko massacre ya bandeko na biso bakasaye. Et ça qui blague te na katanga. Nana viva yango ngamo walinge ba bomanga. Na moment oh il fallait qu'il ba kanga kyungwa kumwanza. Metala na katanga koma kyungwa kumwanza na Félix bazo yambana. Donc Félix ba tout o ba sala peuple wana mabe, ba koma ba camarade na ye. Oyo nini oyo girafe oyo, parrain na ye. Oyo mutao kanisaki akosi ba congolais que Félix mutao dirigeant manipulaka Félix Kagame akiti na Kishasa bande kona biso akasai ba betelie maboko
wana pe boko wanga nango bande na biso Kasai wana pe boko wanga na teke bo Petra Kagame maboko na stade muto abomi pepe muto aza cité na ba rapport ya mapping kala lokuta mususu ya Félix oyo ozomona ke Félix il est là pour les intérêts des Rwandais. Docteur Mukwege aza ko bunda chaque jour pour na appliquer rapport mapping et à l'exécuter. Hein? Mais Félix boyo qui est na discours là azoloba te na tie ba généraux kuna ba généraux ba koseli bango. Ba boma mutute ba sala loko moko te ba ndoki ya Congo bazoko sela donc mutulokola Mukwege azoko sela Félix. Mutulokola Oni ezokotela ekosela Félix. Tango Oni esali rapport mapping et lobi ke batwana bazala kati ba généraux wana. Société civile et cité batwana ke bazala kati. Mais Félix azo leka azako lobake Thérèse Miss petit na Thérèse Miss la pesi au vote. Félix azo leka azo défendre ba généraux wana ke tala tochi ba généraux kuna po basi sabitumba. Maramoko balobi ke batwana bazala kati ya rapport mapping bazaba ndoki. Félix na Oni ndoki. Docteur Mukwege siko nani azala musate pa na yo. Félix nani azala musante pa na yo. Mutu bakatokangi oza muyibi tokangi na loboko mais ozonganga ke biso miyibi. Awa uti ko signer accord na ba Kenya. Armée kenyane ekota. Est-ce que oyebisa biso ke armée ougandaise iso kota pe? Biso tomoni ka ke o signer na Kenya. Bozi na balusana. Oh. Awa faut olia ka potso omoni batwana. Soko zolia bio ko bunda na bango ya mona ngala bokecho na vie dibo to lia bien kala na tongo bo 12 heures nzombo bien na épinard bande ko zana ba sama nzombo ko ta kati na CP da bien ipila mobeso bien bon les misanga na obligé na lamba na obligé pour avec ba taliban il faut ko lia aux affaires aux la paiement Félix yo outi ko yebisa biso a signer accord Didoli dozo seka petit la faut damer pour avec ma taliban faut qu'on a énergie toza na bino boy même 20 ans date fato kala mingi te ba isoma solo na bino zosi la ngai muto na chargé d'opération ya ko corriger tous les talimbois au bazana problème na mitu. Je respecte tout le monde mes frères Baloba, je vous respecte. Na lobi ba taliban au bazana problème na mitu chargé na bango zanga ozalanga na ko choisir au moins chaque province 4 vétérinaires bien expérimentés o ba uti na poto penza bande ko la biso ba vétérinaire o ba kolina matanga parce qu'il faut que soigner ba talibans par les vétérinaires parce que ba vétérinaire ba aussi ça problème ba talibans. Félix a uti ko kosa batu ba Kenya o ya signé ki na ngo accord pour bakota na mboka wana mutu nyoso amona ki yango. Boye bisanga Kenya abunda na mboka nini? Kenya sala guerre wapi? Aza classé 40e na kati ya mboka na kati ya force. Soki babenga o soki nini babenga soki frappe soki des faits soki nini des faits wana. Aza classé 40e na Afrique. Mais lelo babengi Jean na moni nini eta Jean na soki na Chantal soki Jean soki na Alphonsine. Biso toyebike to signer contrat na baruba au Kenya. Tomoni Uganda nde koti. Rwanda pe ezokota. Babengi Marie-Jeanne, Marie-Thérèse aye. Ah, ezalaka. Babengi Marie-Jeanne yaka, tomoni ma Marie-Thérèse azoya à l'équipe à côté et tout babenga kiete. Félix abengi si au Kenya, mais Uganda ndenge côté ni mikolo bandeko kanisa ezaki na tembe na Congo. Est-ce que Makambo Félix a ça il est qui le parlement? Makambo Félix a sali, il y a beaucoup de ça va armée one. Est-ce que parlement na bino ya occupation yebi yango? Bino bolingi bo sala état de siège. Si on a zo ebate, si on bandiko to kene to meka ko réfléchir. Si on a est ya mboka. Banani bazo bunda contre nani? État de siège za po ekanga nani? Tozo ebate. Pour Monisco et moko lobby. Monisco. Et lobby armée o eza ko boma peuple eza armée à Congo.
balobi armée ya Congo ndezo boma peuple. Siko tango botindi armée wana ke kuna. Siko nani ake ko protéger nani azo boma. Monisco elobi ke armée ya Kinshasa ndezo sala génocide. Mais Félix, yo zo mona bato ba bololé. En plus de ça, au comme le voilà cobra moko de ya end. O lati malinette, tête ya bolite, malinette o lati bol. O bimi le voilà cobra moko bol. Félix, mon pays wana eza pays ya ba mafia terre. Ba mafiose terre. On a tiré bato balinette ba rai ba mindu mwindu. Pays wana eza ba nini ba comment on appelle ça ndenge ba Al Pacino terre, miyibi. Oya kolatira bato balinette on tibile bande toyebi sibino ke Félix aza danger national. Bande ko la biso ya Katanga bozala bien na bato nyonso. Bande ko la biso ya Kasai bo se comporter aussi bien na ba province. Mosusu place oyo oponi place ya kofanda. Yango nde lingaki ezala discours ya imbécile ya Félix. Il fallait qu'à l'obéla bino bande ko la biso ya Kasai, bande ko la biso ya Katanga, bande ko la biso ya nini. Oksoko bima na province oyo eza natif na oye na province mosusu, province natale oye na province mosusu, o se comporter aussi ndenge baninga na ba se comporter. Mais tala ndenge bande ko la biso ya Kasai ba se comporter na Kasumba l'Est. Ba komi ko matisa drapeau ya IDPS oza obligé au telema. Ba se ba yemba ka isu hymne nationalité. Bango ba yemba ka hymne ya IDPS. Après bon banda koyebisa batoke bakatange bazolinga kokabola mboka mutu mo alingi kokabola mboka zate Félix mutu azolinga kokabola mboka eza Kanambe mutu oliaka na ye Jeannette Kanambe ba rapport yango wana ba chef coutumier ezobimake Jeannette Kanambe za ba milice belé na côté ya nini ya comment on appelle ça na Tanganyika. Mais kaka bato za na bango nde bango olinga koboma mboka. Après comment Félix yo saka bandeko Félix aza mutu ko bete pe na ba balle na tête wana. Biso to sala yango. To boy awa jour mosuba wana azande kona biso bobomi akokufa. Soki bino boka esake to lobaga lokola théâtre, c'est pas grave. Mais boy ba ke yora le moment boko simba boy tatouane leke le Félix ouais tout tatoué tout boko lela mno wa mboka. Pour le moment ba ndira biso bazole la soirée mama mina kufa wana tuwa. Ça fait du bien, mais il y aura des moments, beaucoup les la tatouer nous, tatunabino, beaucoup les laïe. Congolais toi bololete, Congolais toi ça bololete. Batoazo kufa na est. Félix oye bisabatoke, batoazo lingo kabola mboka. Kanambe na batubalie na yonde bazo lingo kabola mboka wana. Isa Kanambe. Kendo senga deuxième mandat la kingakati. Tika kosi ya peuple yo bo pesa deuxième mandat na dollar o ningezo kitane wana te. Eloko to uti koloba mona émission na wayamba. Bito to ba prophète hein. To uti kolobela ka avant-hier to lobi kala mingi te bo mona ba professeur wana batamba bando tangi sasoki ba bando lobaka na monoko tango ba étudiant ba yoka te. Botuni a risqué boke no boluka kota na wifi na moni pe mutu mo abeti lisolo yango abi c'est comme ça ba professeur ba comme ça ke bokota na kuna wifi tala comment Félix azo sakana azo boma éducation tala comment Félix azo sakana azo boma enseignement nazaki na kanda na uti boulot na epona la makana dame pona ningina la pour 10 na 20 na kei merci mingi na batonyo so bakoti Arthur Kalema, merci en tout cas. MK, merci. Non, on a pas combo bima mi balega ebimi. Soko oko koma ebimi ça bien mais boy baké. Les 17, na les 18 nous surtout na Paris. Mama, ça va chauffer. Pour les années j'ai à Bibali. Les 17, les 18 na Paris. Thérèse Amis, merci mingi. Les 17, les 18. Ça va chauffer. À un moment que Naomi bête là déjà badi. Naomi damé déjà. Pour la vie qu'on a ça va chauffer. Les 17, les 18. Maman a ban. Papa a ban. Concurrence a ban. Tanteresse a ban. Babé n'a dit ni n'en moussous. N'y serait-ce a man. Ils sont à Paris. Tanteresse.
tontoresse, Nieseres, na Paris. Na Paris, ça va chauffer. Ndekolanga, ils sont jeune papa, lui. En tout cas, merci Mingi. Ernest et Katoula, merci. Bon partager. Ça va chauffer. Ngai déjà, on se préparer en conséquence. On se préparer en conséquence. C'est ça, bon. Donc, nazo mille la déjà qu'on a eu kuna. Et koï na mabe nzombo. Bande ko eza nzombo. Na épinard. Et koï na mabe. Deko, soto lingaka Congo. Kagame na Paris, yo fani nanda. De orangoza congolais. Kagame na Paris, yo ofani na palais. Ozandoki. Ça veut dire Félix a autre de yo ndoki. Comme yemo kwa ndoki ya liboso, jour wana espo biso ba santu. Photo la kisaye. Mad in France. Diana lukano na anglais. Fire in Diana lukano moto na anglais. Hein? Nalo bango na anglais. Soki bolobi amen lobi yango na anglais. Soki bolobi ka amen na lobi ke moto na France na anglais. Na monite na bande moto kopela na France. Pour la police ça va français que boyambi criminel, ba criminel les 17, les 18. Na boni Jojo yondi. Yozo piéger ngapo yebi muto anglais hein. We are kala Johnny Peso ina bete akope ma bete. Fire in Paris. On 13 and 18 in Paris we are going to be na boy ko che loko wana bubolo ba ke yo moto ba ki boko chia yango. They're going to be fire in Paris on 13 and 18. You must come. All of people in London come in Paris on 17 and 18. We are going to fight with Kagame. Ozo sentir anglais. Les 17 et les 18, ça va chauffer. Ça va chauffer pour un vrai résistant. Ce que vous avez dit que aux Amouana Mbok, au Linga Congo, peuple, il y a Paris, bah jeune à Paris. On ne parie pas à Paris. Kagame a manqué peuple na biso longtemps. Kagame a humilié ma maman na biso. Félix a yé quoi accompagner pour ça la couverture. Bandeko, les 17, les 18, partagez le message. Ce qu'on est à Congo, partagez pour la place on a au bao. Il y a les 17, les 18. Maman, kolate la biso talenté. Kolate la biso talenté. Koye la biso bamba mechite. So ki mwa ezali, banda kolongola ngonani. Parce que the fire is going to touch your hair. Yoka anglais. Boko sentir anglais ezo bimawa. Mais les 17, les 18. Boya ebele. Mama soko oye na mona na meshi na moto kozwa na tête na Italie oye kozwa na suki na yo. Pone na yebi bato a Paris. Bayaka mabe. Ndeko na ngai. Olinga na komanda esote likambo ezate. Ato linganga te yana. Ona mona ke nzombo yo beza. Oyebi ke na tiaki même ni kibite. Ngola koloba. Les 17, les 18 biso tout na Paris. Maman ban, papa ban, oncle tante nieseres, biso tout na Paris. Tolo banaganga na yote likambo ezate. Kopesa ngape mbote te, mais en face à Kagame, photo sila na ye. Après tozongi ni binemi. Oui, politique américain. Oui, ba état yo kanaka te. Mais ba tango ba intérêt ba américain. Bazaka ensemble. Bazaka ensemble. Ndeko na ngai oza na London, zwaka déjà congé. Luxembourg, Hollande, Italie, Grèce, Espagne. Batope a Maroc bozaka musubo wa masolo efanda. Boya ebele. Bandeko la biso musubo utaki na Russie période ya makamba jibe. Boya ebele bandeko la biso kasi Kagame ozala wana. Makamba fali bino moko boyebi l'état ye moko yebi soki nenga yambi Kagame na Félix ay baka tomboli biso ndeko na soki olinga kamaka olingi les 17 les 18 bato ba ebele partager émission tala kana uti tala butu mo bimala travailler mais
au moins na phase na bino on a préparé nos bija na sisa au dame pour il faut qu'on mille là déjà. Il faut qu'on mille là déjà parce que les 17 les 18 quand il y a la biso ba mèche quand il y a te ba talon te basket longola déjà ba biloko parce que OK pour défendre les nations devant des sorciers, des vrais sorciers parce que tu l'as pas traité par des sorciers et pourtant donc un sorcier c'est quoi? C'est celui qui ment comme ça, il sait qu'il ment. Félix azo kosa, ayebi ki azo kosa. Après ozo kosa mutumo côté nation mobimba. Un serviteur de Kagame. We are going to put fire on you. Ah, André Moïse a kilo là. Là il y a là qui to ko tie moto na makolo. We are going to put fire on the leg of the balaba nini bandeko boko melanga no Johnny oni komana no amisi komana no en anglais ke ko tia moto na makolo ya Félix les 17 là les 18 Félix ko sentir chaud même na kati ya bureau place bo za c'est que look outside what you happen outside Félix just look up the window look ko sentir dit ta mère na continuer olamba mzombo na ngai na lia pour na fazer pour tala kaka merci.